Je dis bon dimanche à vous, bon dimanche de la part de maman sociale, Loris la Congolaise. Aimons nous vivons. Aimons nous vivons. Je vis des choses, non, Tolimana. Bon dimanche à vous, Jésus-Christ est Seigneur. Maman sociale, vous êtes ma pembe. I love you. Bon dimanche. Merci très chers internautes, merci Nabalandinho surtout il y a Global Télévision Moscou. Merci bino mutubo pesa biso musala ya koyaka liboso ya betando ikena bino pona ko pesa bino ba information ezali vraiment important. Donc voilà, lelo émission na biso soki toye ko sala yango parce que toka ki ba spéculation vraiment trop par rapport à Liwa ya maman na biso Loris la Congolaise. Donc voilà, émission na biso na sommaire nga na koki koloba ezaka que toko solola mingi Loris par rapport à Liwa na ye toza na voice o toko tia yango en exclusivité ya ndeko na biso camarade ya Loris la Congolaise ameka ki ko s'exprimer par rapport à ndenge nga na benga ki na ndenge na posaki quelques questions à boaki ko en direct mais na yango wana to senga ki asela biso quelques voice où ils ont prouvé topé ils ont confirmé que ndeko na biso a moi si a quitté biso vraiment na ndenga solo. Donc avant na banda tranche nanga lelo na kopesa d'abord mbote bongo na batu nyonso tout o basutenaka biso il y a de partout. En tout cas, bon continuer ko s'abonner na chaîne Nabino Global Télévision Moscou. Eza nango simple talaka na se côté ba ko mi s'abonner, o cliquer ka wana na s'abonner ko bossa na ndete ko activer cloche na yo ya notification pour chaque émission tant toujours tia émission sika ozalaka moto ya liboso ya koza notification ya émission soki to kotisi ya sika. Donc voilà, pour na pesa ba mote na nga bongo na pesa bongo mote na Michel Odinga ya mwana biso Nelly à Tony, si je me trompe pas le nom. Donc on est vraiment collègue nanga ya Tchiki na pesio bambote koto ali Nelly. Je suis très ravi en tout cas Libala Bosembo en tout cas merci beaucoup à Michel Odinga. Donc Mukubwa na sepeli na pesi bino bambote belé na pesi pe bongo mbote na Marines Shembo. Donc Joseph Odinga pe bambote koto zali de Marines. Donc docteur donc na pesi pe bambote na pourquoi pas na Malik Mwamba, mon ami d'enfance, donc il y a Gondo, tant na bakiwanuka wana na peshope bambo de Kotozali, donc Marcelo Kachina, Joli Moussamba, et pourquoi pas à Patrick Badibanga, le traumatiseur de Paris. Donc voilà, merci. Bandeko nangai kane na lobby na sommaire na meki ko expliquer déjà que lelo toko solo là vraiment mingi toye na okisabino voice ya maman na biso ndeko tope master vraiment ami vraiment ya ndeko na biso Loris la Congolaise par rapport à la spéculation yango tokoyoka yango toyoka nanu voice wana ensemble na bino et puis tokozonga sikoyo po to. Allô, bonjour. Ben, bonne fête de Ramon. Hein? Na bengi yo po na yoki olobi nanga balobi malolo akufite. Ah. Eza mawa mingi koyoka babilo kwa boye. Ngai naza wana te pona kosa. Ngai naza meilleur ami ya malolo. Tokola ensemble. Tosakana ensemble. Peut-être nazalaka trop te na millier. Mais c'est ma soeur, c'est ma copine. Naebaka malolo, tozali na 23 ans. Aosa na GCB, na salon ya GCB. Comme na accueil. Nga peut-être na bandako bima penza te na kendaka mingi ba concert. Mais tozaki ensemble.
ti lelo tokomi na age oyo toza nango ta babengaki ngai bayebisinga ke Malolo akufi liboso ezalaki mercredi avant akufa mercredi oyo ya le 1er avril bato babenga ngai filo Loris akufi na bino Malolo akufi te po ngai nazali na hôpital mardi na butu mercredi Loris akufi te nayebi ke Loris aza gravement malade mais Loris akufi te mais lelo nde na oloba no boye toza lelo dimanche de Ramon Malolo akufaki le 1er avril nakanisaki eza poisson d'avril naboyaki kondima mais lelo nazebisa yo Malolo aza na morgue Malolo akufi ma meilleure amie d'enfance ya benga ngaka FMI eza pasi naza nango mutu moko te akoyeba ngo soko okufela oyeba pasi oyo nga naza nango lelo Malolo atiki mwana Victoire aza na 16 ans Victoire elle aura 17 ans là na mois de juillet Malolo aza na mwana tika ya mobali na Brazzaville nzamba sunga eza pasi na motema toyebaka ndenge kolekela toyeba ndenge kosenga na pardon le temps est mauvais tango oyo ekomi tango ya kotala elongi ya Nzambe j'ai rien à dire Malolo akufi Loris ebwele Loris ma meilleure amie Loris abotama le 17 avril Nzambe azwa lokumu nazongisi merci na tata Nzambe. Donc voilà, très chers internautes, en tout cas, ça fait trop mal. Donc, dès qu'on a vu ça a vraiment touché. Donc, soulagement au biso tokokiko sengeza Nzambe a soulagé famille. Il y a Loris la Congolaise et puis a soulagé P. Massa Naye et puis mère amie Naye FMI Philo. En tout cas, Nzambe a soulagé vraiment Bino. Donc, moi, personnellement, Global Télévision Moscou, ils ont présenté Kaka. Sincère condoléances le plus attristé. En tout cas, la famille Nyosotou, il y a illustre disparu. Donc, voilà. Et donc, Bisso, Tokoki Koloba, Kaka Yangwana, Ndekwa Kei, ezali nzela na biso nyonso tokanisa te ke biso kaka nde tokotikala awa lokola mabanga te bandeko kaka ba précédé biso donc biso baye totikali to milengela biso baye oyo totikali en tout cas to bongisa ba conduite na biso en tout cas to bongisa ba comportement na biso to bongisa nyonso tout oyo soki obandaki ko sala mabe en tout cas soigner et puis soigner relation na yo na bandeko na nyonso tout nul n'est parfait bien sûr mais tout est vanité des vanités. Aujourd'hui tu peux avoir tout, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de voitures, tu peux avoir des documents, tu peux avoir tout, mais la mort est fatale. La mort est trop fatalitique, mes frères et sœurs. Donc, Toluka ko surmonter makambo tozomona na vie à lelo, il faut ko surmonter en gros. C'est-à-dire, il faut que trouver nyonso autour de ça, c'est parce que on vit. C'est parce que tout ça na bon moi. Yango il faut que ça la toujours bien. Bakanda, makambo nyonso to ezala ke muta tongi ngai, mon frère ezanango na litomba moko te parce que bazo kufa to l'équipe bango na eloko moko te. Donc ndeko na ngai ko tala vidéo oyo en tout cas partager vidéo oyo na bandeko mosusu et puis to kosenga na yo vraiment au changer comportement non soki otonga katika soki yiba katika soki osala ka mabe tika soki otonga ka baninga na sima bosolo lio seki tika en tout cas to lobi tika. Surtout Congolais changer comportement. Bolingo,
et régner entre biso ba Congolais. C'est très important. Bato basala ba hypocrisie, botika yango. Ndeko aza na difficulté aider. Ndeko apuseni pembeni na oko lenga te parce que yoza na doki, yaza sans doki te. Ba okufa batiki ba document wana. Yango message to yaki nango vraiment ya kopesa, to kopesa pe bongo to représenter pe ba condoléances na biso na famille ya Roy Roger Kalala. En tout cas to sengi to pesi bongo pe to présenter bongo pe ba condoléances na biso le plus attristé na famille ya Roger parce que Roy to kolobango mutu nyonso to ya millier ya Congo o ayebi Roy te akosi. Roy c'est un gars andoso la bien à tout le monde. Azaki garçon moko millier, azaki maboko pe pété. Biso tout oyebi jeune wana donc en tout cas ba se reposer na kimia. De présenter ba condoléances na biso na famille à Roy na ba masa na ye. Donc ba biso kana zo ba liwa o ezo so mingi bateau bazara toujours bientôt ebi ba Bolenchesco que son âme aussi repose en paix ba Bolenchesco. Bato ma bien batuka ya malonga batuka ya bien de bazo kenda. En tout cas to luka ko yeba ko vana na bato ko zala bien parce que lobby eza nzambe. Donc voilà message au biso to ki nango mingi plus eza ki ko meka ko éclaircir opinion au public par rapport ya liwa ya maman la biso Loris la Congolaise. Loris la Congolaise a sali et belé pour na ba musicien et puis a sali et belé pour na ba chroniqueur nde ba benga biso ba chronifoite et elle a fait beaucoup. Chroniqueur ni nango lo ba kazui 10 chiffres ya Loris la Congolaise terkosi. Musicien ni na roloba. Toyebi nga na kuna masolo ke Loris la Congolaise tango wenge panzana a débloquer mbongo azwa mbongo na compte na ya débloquer pour na wera. Toyebi yango toyebi ke ba fali ba vanda na ba palais ya Loris la Congolaise. Tout le monde le sait. Donc tout le baki aza maman moko aza malamu azalaki malamu en tout cas molimo na ye toyebi ke nzambe akoyambango na esengo parce que azali moko ya ba soldat o nzambe tango atindaki na mokili a comprenaki ko partager na bandeko yo bazaki na kozanga yango pe message o na kopesa na yo moto yo oza toujours na makambo ako ya kintsoki. En tout cas il faut laisser. Et puis corona o yeye tolobake ezongisa bato ba comprendre parce que comment vivre lokola nzamba existera te mabele kaki trop de comprendre que depuis le corona ou est frappé tout le monde bato belé ba komi ko copier quand même ba comportement ya bien ya kolimbisa c'est bien mais il faut etika la bongo ezate tango corona ko kenda malade longwa le tozongeli ba comportement na biso ya mabe ya bonyama ya salité eza bien te. Donc voilà message au biso to ki nango vraiment ya ko partager na bandeko na biso tout y a de partout par rapport à liwa ya maman na biso Loris la Congolaise. Donc to pesi vraiment encore une fois ba sincère condoléances na biso na famille surtout oyo ba bongisi bandeko na bango ba jise katanga bato belé to moni to yambi ba sango ebelé mais lelo to yaki mingi parce que ba spéculation bimaki trop na liwa ya maman na biso Loris la Congolaise yango to yaki mingi pona ko sembola ko meka ko recadrer ba Congolais mususu ba oyo baza na ba intention ya mabe yango to yaki mingi vraiment na mon ba éclaircissement moko vraiment ya approfondi si je peux dire ainsi yango to yaki nango vraiment pona bongo. Donc voilà merci na pesi bongo merci bongo na Alvin de Moscou na pesi bongo merci na Marcelo Kachina Joli Moussamba Golba na pesi bongo mbote bongo na Sylvie Kachina toute la famille Kachina na pesi bino ba mbote belé. Donc bo hésiter te
kobosana te totali mission oyo avant kende avant bima tala soko s'abonner ou pas soko s'abonner te ta na se au mona kaka bakomi s'abonner cliquer wana et au la biso vraiment vrai bien. Merci, on se retrouve prochainement dans l'édition Nabiso Moussousou comme d'habitude na émission Nabino toujours analyse sur le net na kati ya chaîne Otobengi Global télévision Moscou tonton Boa donc Leslie et Ale donc mannequin Nabiso kala minité kande tozoloba tozobana activité na yo na niveau Congo wana mais yebika confinement et si là tobinde toko démarrer ma solo na niveau kin parce que si qu'on a minute yo ma solo est bloqué. Merci beaucoup, on se retrouve. Je dis bon dimanche à vous, bon dimanche de la part de maman sociale, Loris la Congolaise. Aimons nous vivons. Aimons nous vivons. Je vis des choses dans Tolimana. Bon dimanche à vous. Jésus-Christ est Seigneur. Maman sociale, vous êtes ma pembe. I love you. Bon dimanche.